Banza tangu ifweni bezo bana bako tukulombela bakafulu watusikilize. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Angola vive! Angola vive! Angola vive! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbanjangani oye! Papa Simon Kimbanjangani oye! Papa Simon Kimbanjangani oye! Kusimba, kumeka, yankele, nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mokolo mibale ya poso to mardi ya semaine. Oyo ezali te chaque mardi tokolandaka malako ya bapapa ndenge batikilaki biso na kati na bolingo mibeko mpe misala ya solo. Banda Papa Simon Kimbanjangani ye azwi bokonzi na ye alobi ete manso tokanisaka batata balobaki nini, yango nde akosengaka biso ntango nyonso
koyoka maloba da papa tango bazalaki na 5 mois awa e bisika mosusu pamba te bapapa spirituellement batikalaki koplanifie makambo na bango nyonso. Planification ya makambo na bango nyonso yango lelo oyo tozali kokanisa le 17 mars ndenge papa Kulutu atikaka biso na 1992 kuna na mboka Belgique. Solo biso mingi tozalaki na bapapa babandaki koyebisa biso ete tozali bato mokolo mosusu tokotika mokili oyo, me ndenge tokotika mokili oyo eza na ntina mosusu te. Toyaki wana kobunda etumba na moyini Satana, pamba te Satana ye ndenge azalaki na likolo na mabe oyo asalaki na miso tata Nzambe, ndenge bakitisaka ye na se ye akanisaki akokuta kaka mokili ya pamba, aye kokuta bato Adam na Eve. Yango akanisaki ete nga nakanisaki ezali nde mokili oyo nga nakorenye nzoka nde bato bazali awa. Yango nde asalaka manso kokosa mama Eve na ndenge mpe koko Adam alaki kokosama. Nde pasi lelo oyo toza nango na kati na mokili. Yango papa Mfumalongo, papa Dangendako ntima abandaki koloba tango nyonso ete bakolobaka ete Satan apesaka mama Eve mbuma. Mbuma wana ezalaki nde kindoki. Kindoki wana yango nde eyaki komilakisa na Kayin ndenge abomaki ndeko na ye Abel. Manso wana batata balakisi biso. Kasi bango balobi ete kokende na bango ezali nde bake kobunda lisusu etumba mosusu oyo Satana azali kobongisa. Yango tobandaki koyoka oyo tozalaki na bapapa, papa Kulutu, papa Kisolokele oyo etali likambo ya kindoki ye abandaki kotrene te. Soki oza na maseke deka amoni akobombela yo te ata na miso ya bato ebele, atie misapi na ye mibale na motu etala ndenge ozali. Wana tango kozala wana na miso bato soni mingi bazalaki pete apusa na pembeni baba Kulutu musika pamba te papa Kulutu ye azalaki na tango wana papa Simoki Mangu akenda kopanza bandoki na wenze ya Kimiala bazalaka na papa Kulutu. Alors banda tango wana akomaki enemi jire na ndoki. Soka moni yo kaka akoki kobomba yo te. Okoyoka akoyebisa yo tika makambo na yo mabe wana. Ozana nubomoyo tika kindoki. Papa Kulutu nde abandaki kosala ndengwana. Yango lelo oyo tozali kokanisa le 17 mars na 1992 ndenge papa Kulutu atikaka biso. Mais avant atika biso na 5 mois bapapa bango nyonso misato bayebaki likambo. Pamba te tolobelaka yango na mokolo wana touti na ndako ya Nzambe ya Tongo, tobimi tobandi koya
to komi bango nyusumi ba misatu liboso ba mama balandi biso bana na ba protocole na ba surveillant to komi juste la porte ya entrée à mausolée place libanga ya 6 avril ezali place ba militaire bafandaka papa koloto atelemi atuni bandeko ne mibale papa lialunga na papa dengenda kontima atuni bango ayebi bango boye nayebi ete ngonga na ngai ekomi pene oyo kotika mokili oyo ntango wana soki ekoki bokokunda ngai wapi papa fumalongo ko badenge na lobi mbuta tika makambo wana sikoyo te tokende tozokoli kokende papa mfumambanza atuni alobi nini papa mfumalongo ayebisi etala likambo ndenge alobi papa mfumambanza alobi bongo okokunda mawa mpe na ntango wana osi olongi na yo okende esika mosusu te kaka esika tata azali ye wana asepeli na banza oyo bazalaka bato ya presse na ntango wana bawelelaki kokanga foto ndenge bapapa bango nyonso misato batelemaka na porte ya mozole na ntango wana basimeo bakayombo bango nde bazalaka na presse bakangi foto wana nsima babandi kopusana bafumambanza alobi ete lokola bamilisien batandami wana mpona honneur tokende kaka biso misato totelemana toyamba honneur papa mfumalongo alobi mbuta kyangani tokosa biso te lelo oyo mbwala eza pai na yo nzembo wana ezalaka mpona biso nyonso te kaka mpona yo wana etali yo tika ozwa bahonneur na yo biso tokela biso na ndako epai na ngai to papa kisolokele na papa dengenda bake na bango kokota na ndako papa mfumalongo kuna papa mfumambanza atikali koyamba honneur oyo lutale bande letu toyebi mokolo mosusu papa simogimba njangani atunaka signification ya nzembo oyo lutale bande letu makambo ebele oyo papa mfumalongo alobaka na mokolo wana me wana tokoyoka ngo mokolo mosusu po nyonso wana ezali yango lelo tokolanda nanu oyo etali ndenge papa koloto atikaka biso na le 17 mars wana na 1992 likambo nini maloba nini oyo ye asalaki koteya biso ndenge nalobeli yango oyo etali bizaleli ya mabe ya kindoki mpe tokoyoka papa dengenda alobaki nini na ntina ya lewa ya papa kisolokele mpona sikoyo nga natelemi nanu wana toyoka mama na likambo oyo tozali kozela mokolo ya vendredi oyo ezali te du 17 mars na 1992 ndenge papa kisolokele atikaka biso presse batata na bamama mokenda kiese bazona mokulizaka motulaka na beno mokezola kotubisa beno fyote bazona mokuwaka nkungu mambo mingi tena kati bafami lunyongo mekota mingi ndamu na ndamu lunyongo bana kekuwila diaka batata vile tata na mama bamekituka bazoba mbasi betu na benu betuke kulongana mbasi muke kutubila benu
avant kwenda na Putu mama amekatoka na maboko ya betu depuis 1959 kasi le 4 juillet 79 mama commencé kuja kutumisha muli mamambu tatosa muli teonga shawino benu bana benu zola tata na mama parce que bame kubuta benu bame kuyebisa benu kana benu kuma batu vokento kana benu kuma bakala benu kena kata baklas vo benu manisa klas benu ke kusala visalu ikele sambu tata na mama kusonete benu yawe na mkelomba benu batata na mama na inzo benu kutunga benzo na benu mbasi betike kusola bandoki bado langwanka zinamuno bandoki betike wizana na bao mume kumona mambo tena kata Matadi batu mimi ketu Matadi ikele buala ya imbi sasa nimekuluta mingi na Matadi bana katula ngindi ina nilikuwa na kisa sasa la mansol kwenda ndambu yoso tu yake mutini moto sasa na ameteremika mukila angepona bwala ndambu yoso tu angekwenda yao ina basi goto na beni kesolo tulala sima tetata mzambi hata sasa na kusana mtindi hiki alenda kubiala tata mzambi be lomu nani ke kufwana ale bakuzenga nimetila nandi ngola nandi yote tu abu dotu uizana batata dotu kuuizana bovu benbo kila kama na Matadi munde kuza na Matadi ikele samba kusadika beno mukuza na Matadi sambu depuis longtemps betu mona na beno ve bovu tuke kusala sinsani betu kusala ikele samba kutomisa tusala tata nzambi na nkamba benu zaba dele benu yoso toki kinaka yawa muvana na Putu le 6 avril batu yoso tuba betuke kumanisha inzo nzambi na le 6 avril 1981 betu lenda kusala inauguration kasi na mutimbi betuke tamulila bilumbu yae yake pasiki yote yao ina nume kuiza kumedika benu tuzi na Matadi kama tango betu salaka sinsani ya Twala samba nkamba Bazairi vuandanga na Twala Bazairi oye Bazairi pesaka 81,000 Zairi samba kutona kisalu ya nkamba kasi nalungwa bubu katoka zana sebubu kanani kenda nyuma ve yani kele avandeni bubu ipo betu kusosa iki kima ina kekutula benda nyuma batata na mamama betu tuadisa beno tuadisa beno sambu betu kumona mbote kuna betu kwenda tata Simoni Kimbangu kubakita wapi ndambo ni kubutika kisalu wapi pitani kutona yao
yake kiasi. Mutu na mutu mbote amekwenda kukifimpa kana Mungu tuna na meno kwa mukile ya kata na kwa kusala kisalo yake na matadi ve ndambu yoso tu kasi vatu yoso tuke kunwana dotuke kunwana samuniki dotu kuzola kusumba ifo vana na tuala patako na mamama mukesala wa komanteru vena lumba bubu betu kusala sinsani betu kutala hiki benze kupesa na lumba bubu mbasi mukesala benu wa komanteru ngeke mwana ngeke tata ngeke mama koso kima ngigezwa kuiza kupesa yao yakele kama munu kudia yao ve papa kumwalongo kudia yao ve papa kumwambanza kudia yao ve beni ke mwana mbote papa kumwalongo mekuiza kwako kusaika benu kinzani papa kumwambanza katoka kwako tano mingi ve sama kusaika benu kinzani bobo mune kele kulutu na bao mumekuiza kala ve beni mesongisa nzola na maja mefuruka kwa kudele moko banga ikele ya ikele benge sahiaka na bilanga na beno tangu ya benu kuiza kupesa munu hina tangu muke kutea na kisaka mutuga na papa kumalongo wala mubanda bana bame baka njindu kisala mbote bame sala kinsani betu mesala uvingila benu kwenda kuswama sete wapi ndambu betu kusalila yao mambai muke kuzomaye ya kutulisa group na group donc muke vingila benu mumema nika mkomba sima na mama nisoye mama batata ibite ndenge tokoko kuluba fate tawjin tanuri matonde na maso bosali wa na likambo oyo yera kibisu ya solo bola takabodi moko munene mabonde na bino solo maokani na tata kole na bino na musion na tempu na mutema ya solo mi tabini sakina ina misu bebeta kina bako na tina niangote kasi izalaki necessaire tende bolela mpona nini tango disi fer kuna likolo azalaki ete mokonzi moko monene amimonaki ete nsima na tata nzambe ezalaka ye ase mpona toba iko ebien tango amoni ete mokili mozali monene biloko biso nzambe ase abongisaki sikasikawa alibiete kuna ye na likolo ngai na bino bolandaki ngai nzira moko biso wala se nde mokonzi tango na moto azalaki na ye te tango nzambe aoki ete lucifer na baninga na ye balobi ete kuna na se ye mokonzi nzambe akamati mabele abongisi tata adamu me na kati na isika ya cheki bango alimete kumekate banzetu nyonso biloko biso bizali awa sarila yango kasi nzetu yokusimba te mokolo yokusimba yango okukufa yaso avec tata adamu abundaka ituma wana tangu molai nzambe amoni ete malamu nde apesi musumi mama Eva ye pe apesaka ye pouvoir okusekana te satana ndenge babwakila tolandi maloba ya papa Koloto
oyo liloba na bango balobaki ete toke kobunda etumba wana pamba te Satana azali kobongisa bametode ebele oyo ezali ete ebungisa biso bajene yango na ebandeli na ye alobaki ete bana bazali koyokela lisusu baboti te. Donc de Satan moto azalaki na posa ete ya kobungisa génération nyonso oyo po ete tolanda bisengo na bango kasi promese ya papa Kulutu ete mokila ya Satana wana ekokatana pamba te azozwela biso na mokila na ye. Mokila na ye wana elakisi nini? Papa de la ville azokozwela biso na mokila na ye. Mokila na ye wana elakisi nini? Ndenge nini? Okombo ya tata ya mwana pedata molimo santo ezali bisengo oyo Satana azali kotia mpona biso nde nzela azali kozwela biso. Na bisengo nyonso azali kozwela biso donc ezali lokola renard mboka ntango akangaka soso akobanda nanu na mokila na ye azokobandela mokila na ye donc soso si bakomi zoba kotala eloko nini ezosala boye oyo nzoka wana azozwela ye position wana soso azopusana kopusana kotala mpenza eloko nini oyo eza kopepa boye kitoko boye nzoka nde renard. Yango la récitation ya papa de la ville ndenge alobaki mokolo wana ete le corbeau et le renard na suka ye alobi nini ye renard na suka tango corbeau na esengo wana babandaki kokumisela ye epai ya renard nde afongoli monoko mpe eloko ya motuya ye azalaki nango ekwei renard atikali kozwa yango e alobi tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Elingi koloba ete flatteur nyonso donc motu nyonso oyo abikelaka na ndenge ya kosenga ya mabe abikelaka kaka na nsima ya oyo ayokeli ye. Ndenge moko lelo Satana apandi babisengo ya ndenge na ndenge oyo nyonso oyo bazali koyokela ye bazali kolanda oyo bisengo wana nde Satana akangi biso mpe tokomi bawumbu na ye. eza mpenza ndenge wana eza boye te ye papa Kulutu apesi biso promese eke mokila wana ekokatana. Tolandi lisolo oyo ya bandoki ndenge papa Kulutu alobeli yango tolandi yango malamu. Ye papa Kulutu soki kaka amoni yo oza na maseke wana atala miso bato ayebisi yo Ibike ndenge tokoko kuluba fate kauti tabini matonde na maso bosali kwa na likambo oyo yera kibisu ya solo bola takabodi ngomoko munene mabondere na bino solo maokani na tata kole na bino na emotion na mutema
ya solo mi tani sakima ina misu babeta kina bako na tina ne yango te kasi izala kina sese retendi bonela mwana ni tango disi fer kuna likodo azara kete mokonjo moko monene ani mona kete simada tatanda be zala kaji ase wana krobe ebi tango monete mukir muzar monene biloko be tungabi ata bon sanga sikakawa abiyete kuna yi na likodo ngai na bino balanda ke ngai ndira moko biso wana se ndemo konje tango na mtu wasala kina yike tango nzambe ya oki ete jisefe na balinga na ye badubiyete kuna na se yemo konje nzambe ya kama tiwa beli akongise tatada me na kati na isika ya cheki bago aliyete kumekate bazete no so biloko bitu zalewa salila yango katendete okusimba te mokolo okusimba yango okukufa ya tobe kata damu abunda kai tumawana tangu mulai nzambe mwenye malamu de pese musumi mama Eva ye pe pesa na pouvoir kusekana te satana ndenge mabwakila kenya likolo bangola kali mayele te batika kali na mayele ni nyoto mobimba sikatawa malamu de yakada kulungula pouvoir abatuana tata na mama Eva kasi tamu yo soko ye akana faya mama Eva akana faya pabada malumina yo Satan akimi mbago adispare kasi azaraki na molele alingati kutika te ya solo lisumu yaki mama Eva abebisi aje kubebe sante oyo azaraki ete mubana yewe katana ye tango le sumwana yenga bamomoni ndenge bataya kibisu na tongo bamona tinde basanga kibilamba sikatro pati to katinde metra taya kibisu banda tango na kiwaye baonyo tutusi toyibi baonyo to wale kilaki na porte ya liwa mwana nzambe ye batu balubite ya mwana nzambe te hivi tatare ye te hivi mama na ye tina mokoro malelo bakujilaka mesia kasi yo nangai tosi to hivi nde mesia tia yake ndengene to hivi yango soko baba simu kimbango ayakite ndela kanti mingi na bisu hivi na bisu yepete na tena nini kuya ya baoyo batina makete bokede pamba tena zani na mapate mususu mazali ya ndako yote hili foto kena kunoka bango ya solo atuwane zalaka hiyo nangai tazalenge batana kwa nate baoyo bameme na kabuko nzambe bi batia ki batwana kutia bango batia ki ayo kokati na bankoko na bisute yangwana babengana kamunga manza me kono kola kapenda le solo batwana ndenge kola olobaki bokenda mukiri mubimba bobongo la mapakano wako mabandimi diluba wana izalaki diluba moko manene kuya makasi bako bakabe tibuka nzambe bayaki me pata ba introduire ide kuna ebe bakoko na bisu mabui kama te bango yibaki nzambe mpungu
nzambe na bango na ezalaki makasi oyibi batoko konda yo vivant obebiti surtout obomi motu yo batoko koboma yo bazalaka très sévère ndenge babiyibilaka ndenge wana mondele ye ndenge wana te tala nzambe azalaka na bapersone misaka tata mwana mpe elimo sama bakoko na biso baboyi balobi yo olingi nde obongo na biso yango wana toyibi yango bakamati bunduki babengani mondele masolo wana bosi boyibi mais kwate likambo ese eyibanaka bandakala nde likambo munene ekuyela biso yiza olubi ekera kotinda musungi oyo akuzala na bino kasi bokoyiba ye te yeza ye kuajute ete oyo nyonso akotambula ndenge naza kusenga na bino akusala makambo si kuleka ngai meme ndenge moko oyo nga nasali meme kuleka ya solo likambo wana emonani kumonana likambo wana ebe bakoko na biso oyo baboyaka mundele balobi ya solo simoki mango asali boyi ebe sikalitakawa bato nyonso basibi bafungwa ni miso bakekutana na mokamana ya solo donc bato oyo bakosilisi te yango wana nde bandimi bakomaki ebele kasi mongonya azalaka naye mosika te bakangi papa papa te asalaki likambo mabe histoire boyibi yango kokanga ya papa babongisi baboma ye makambo ndenge na ndenge nyonso wana bosi boyibi nazala kokende kaka noki mpo te na likambo oyo eyelaka biso na le 17 masanza oyo toza na yango mokolo mayenga na ntango oyo nde bakomi kuleka mazangu tokei kojungisa papa kolutu na mabele mayela na bato matambuli mboka na kisasa eninganaka bato na joie bamba te baza na argument mosusu te ifo bano balukuta mpona kolimbisa bato oyo bazali bandimi kopekisa bondimi na bango mpona batei kosala accident 200 personnes 160 personnes e bato pia bandimi mpane baliwaka makambo ndenge wana wate baoyo bazangi kundima ya makasi wate bakoya batata na bamama ya solo makama mazali ebele makoyela pia ndenge na ndenge na bamokili mosusu tokoyoka ale 1000 personnes ekofi nakanisi soko na mbola oyo soko na mbola ele ekaki bato bakoti na kati na masuwa ekitisa kuna na Afrique du Sud kasi bangulusu bandini na masuwa na bango kasi wana sango wana na biso wazayirwa tokolo bali kamute kasi soko bangukika kali mususu wana batemba nyusi kuna nini ozali na iloko oke baba koluto ayelake pana kusala vakisinate baba koluto amemili biso iloko tokoyiba yango na mikolo mibale koya ntango na yo na ngai okisenga bolimbisi isi kuki ndenge na lubaki babobe tuside bomisi yango mara yibaki papa koluto alimeka kukufa banda na mbula oyo eleki na 1990 pardon papa koluto alingaka kutika biso na ntango wana mokolo mosusu nalubelaka bino yango nakanisi awa kaka mokolo mosusu papa koluto wamoni mpasi eleki ali akimi na ye akimi ti kuna na premier poste na kama ngai nayiba te ntango akumi kuna meta porte ya papa fambaga papa fambaga atali ye papa ni lekisana ye pa ya papa
Papa ambazo alimina ye kasi pesa mkano ya pesa papa kumandongo. Pardon, lekanga isika papa ngai na leo kutana gari kamute. Nada kwa sababu paya papa kesho na leo ozana mkanda tendenge ni lokolekela. Na bila kabinu likamumuko na mibu milekati. Pala papa pere ndangi. Papa pere ndangi. Babi, tulileta kukwenda na Angola. Na kanisa za lakini na le 10 février. So comme moi dans les années ni wana hivi. Tulileta kukwenda na Angola. Babi, kata pere ndangi. Pao bana tie semo alibi. Soko na kwa kusema na papa kwa ndongo mwaye kwa la égalité. Ako kanganga nzila. Sasa nini? Apomwe mili. Hakuni kuna papa benye. Sasa mtapia njuizi sana. Vraiment pamba tena nimemwona ni sengo ya mwana ngana yeye. Nemukanda. Ndio kale pasa. Papa. Sasa ni bado kwa 40 ans. C'est quand on va de 60. Qui maintenant aujourd'hui 1975 ou 1965. Tata Pierre Ndangi même soko sana maladi alinakati na kutana hii. Est-ce que ça va bien ndio ya solo. Sasa nafasi ndio na kiki ya pale na mbele. Baona kiti. Nataka kukuta bwana na mbele. Baba sabuni. Nazaa kwa maana mtoro pata. Orga kenda kimaki. Ari kotela kana mimi ya sote. Kati papa ramboye. Alibi papa zingu kukima msala asiki. Alibi Lakini na barabara wapi. Tangu bado kuseka. Papa pesa ngaika kalibonda. Ya solo na mwana chepe. Kusana yeye zala chepe yake. Bon, na talibe saula zali katana visu ati ya komeli na nikambata zambia zali profond na pesa ile bonde toka kwa bonde la bisu na busu jano balani ngai kuna kapanda ya kofi donc papa kulutu ndenge na tena bibi ani kumi na kaye kuna na kaba sika papa fomba kazi papa fomba aboi ndio kuja mkanda ndio kama ndio kutana na bombe ndio na hiyo wazali compliqué nini ndema na kimaki hakuna kitu kuna nani mwamba zalini kule sangaike ndio bako kanda kanda wana tepe hiyo yangu na baba kulutu akikali na leti na leti fake alibaki madhamu wengine ndio kuteta yeye na mkoloma na butani yang wana kena kutika yeye mkoloma yenga izara kila 20 mars bakela kutika yeye kuna nankama batata na mama bikama tata nzambe izali ndenge mususu mwana papa simo kimbango sepela préparez-vous kubanga na yote solo kubonga na lukutate lukutate kubonga na solo te nzambe akuzaka satana te ni satana za nzambe tobanga na minute tobanga na bisute tokolonga na tine ke tomeni bolingo to renforcer yango tomeni mutose mebeko to renforcer mingi tozala ka négligent maître mungu ataya bisuki toko na tongo tozala ka négligent to négligent de côté papa te makamubisa to izali résumé mu bimba ya bible tozala na bolingo tozala bana kutose mibeko isasala bisala yangwana ba mama na batata solo peut-être que c'est papa kulutu anda paye triomphalement nous boko mwana ti ndengo yo bati tozala moto na moto apesa mani mkumba na ye bati mingi bamboni makambo na nkaba mingi sasa makambona na kulubule yangu lelo te bao ya wali mamona tibe makambo bangu moko be bakuruba na kusala témoignage kona nini ntango na likambo ekikuki na lobaka wana kamba bangu bakumi misa tutikali bisimi bale papa mama na papa kulutu na ngomisa tu yo sotu wana zari pana yo
siro mama na batata to prepare bosini bolimisi na lenga kino kukena mna mubembo to pesa na kadata dato yo na lenga ko kutende ebie tango na monika kane lenga mususu lobi to kokende nzambe azali nzambe mutu azali mutu donc tatikisa mitima na biso tokolonga mama te likambo ete yeli yo zala makasi basware tokima te tobongisa motango oyo surtout pamba te ndenge ese ebongisama bajere ndenge tolobelaki bino bosenga bolimisi na batata na bino nabongisi libondele na bino ezali makasi ebangisi ngai moko ebangisi ngai solo bamama bosenga bolimbisi na batata bosenga bolimbisi na bana na bino tata senga bolimbisi na mama senga bolimbisi na papa lobi bongisa na bandako na bino sino ekozala na bino mpasi alors ndenge mokolo oyo naokaka na baémission ya bamusulma ene moko naokaki te kasi baya koloba na ngai bako baprepare nsima na ramadan na bango nakosenga bolimisi nakanisi bato baokaka radio bookaki soko bookaki te ya solo mingi baokaka radio te kasi balobaki yango mokolo oyo émission na biso elekaki te mokolo oyo bango émission na bango elekaki ya biso elekaki te balobaki ete bango nsima na ramadan na bango bakosenga bolimbisi tala nanga muta moto ya rome asengi bolimbisi na yo moto mwingi c'est-à-dire soko tolaka mayele nde nayibi te pamba te likambo ezali kaka na yo donc te préparer solidement sine tokobaka na biso te tokolonga tokosala nini kambo tusu bokolobaka yaboka bena monoko mokolo oyo ntango to bamemaki nzuta papa moduta awa wate batiyango na motuka e mokolo oyo tozalaki na nkamba natala nzuta papa kuno tobanda kwa nzambe tuyokela kobisa ngo nete nilongo na bada papa simoto mbango basoda bamemi c'est-à-dire motu na ngai ekomaki ndenge mosusu pamba te ekoka kosalama te e surtout ndenge namoni na bafoto oyo ya mbazangungu pamba te nga nazalaki kuna te me na stade ya mbazangungu ndenge wana mwanaki basoda ndenge batandamaka nani ayibaka mwanda simoki mbango salte ya mokili biso salte ya mokili kasi sikasinao bakonzi bapesi ndono nde natela mapai na epai buduki présente vos armes alors bango tu mais vraiment ezalaka cérémonie moko epesi ngai makanisi ebele sali namoni ete ya solo ntango likambo na biso ekomi peni donc tomebongisa sino batatala bamama napesi bino merci encore une fois merci na maso bosali mpona kofacilité kuya ya papa kuya na baninga mapaya bayelaka biso basi bakomi na bruxelles bamosusu basi batelefone nde basepeli mingi mwana mwasi moko atelefone na bayawa sikasikawa ntango na bimini na koko koyapa me bayawa simi ngai alobi mwana mwasi moko okumuna ye mari alors bamundele mingi bayaki baye kotrete balobi na ye me bino bato mwindi bozali zoba bino boyibaka te nde nzambe azalaka kuna na kati na bino bokoyibaka te toza koluka kaka bainzambe esika na biso kasi esika na nzambe azali ya bino kuna bino boyibi ye te bozali kotiolaka ye lisusu mwana mwasi wana telefone kosikasikawa ntango tosalakaka na kati na libondo kasi biso bato ya nzambe oyibi yango te ya mwana bamama na batata vraiment encore une fois merci bapesi bane papa simoki mbangu longonia na maso bino bosali mpona makambo oyo mayeli biso kimbangisa oye na tondi bino botondi na komi na tata na mwana mpe yali mosantu Kimbangizi oye Kamba oye tolandite liloba ya suka
ya papa fumalongo papa dengenda kuntima ya lobi ba munele o babenga kiye ba qualifier biso ba zoba pona nini to yebite ke nzambe azali na biso awa to lamite wana elobamaka na ntango wana baba kuluta atikaki biso matoi na biso ezalaki kofongwama makasi tolandi mpenza ndenge papa Diangenda alobeli yango yo makambo na biso nyonso oyo ndenge tozali kotiaka yango na babande ezali ndenge eza na kati na bible baza kotangela yango biso na mikolo nyonso ata nzambe asala bazali kotangela biso bible banda na mokolo na lendi ti yenga baza kotangela biso bible kaka bachapitre yango kaka oyo eza na kati yango eyaka ntango nyonso yango nde ntango baza koteya biso ntango koyoka leke yokanisa ondire eke makambo ngo ondire bakomi yango sika na kati na bible ezalaka te me nzoko ezaka na kati ndenge tozali kolanda sikoyo bamessage ya bapapa bango balobi ete baresume bible na makambo misato oyo ezali bolingo mibeko misala soki totosi na biso makambo nyonso wana misato donc ezali ete tokobika surtout biso awa tozali na nkamba ndenge ye moko papa Diangenda alobeli yango eke nzambe azali awa na nkamba eza boye ndenge papa Simokimba Okiangani alobelaka yango mokolo mosusu mingi bazali koloba ete nkamba eloko etikala lisusu te eza ndenge wana bajelo ye eza solo ke awa na nkamba eloko etikala te ezali soki yo ozali kondima te soki ozali komona te yo kaka mateyi ndenge baza koteya biso soki mpe oboyi na yo kolanda soki mpe oboyi na yo koyoka obatanga mukikongo bo konso usala kunima nkibi ndidi dia kundidi papa itoko yokite wana oyokite kolona yokite papa yoka bazaka sek en tout cas papa elobi boye mingi bazali kozangela mingi bazali kozonga nsima mingi bazali kotikala nsima bazokoyelela kolia ya solo eza mpela ndengona ya solo papa comme eza riche eza riche kukundola makambo otosala kunima dia kundidi donc aweleli kolia donc makambo ya kitoko eza koleka ye atanga omoni biloko kolia mokende na bino ngai nakufeli nanga kolia soki natondi bongo na kolanda nsima nzoka nde baninga bato mosika papa mosika ya solo yango merci papa etoko merci kolo na ngai yango makambo nde ezali awa papa Simokimba Okiangani ye wana na Congo Brazzaville kuna ake kobongisa ndenge ezali ebandeli ya makambo biso awa totikala kobongisa ndenge toza kolobela yango lelo oyo chitiki fliki bazanani kuna na mpanda kuna bazali kobongisa oyo tata mokonzi abule ndenge asengela mo mboka Brazzaville biso mpe awa tozali kobongama na milulu na biso
oyo le 18 mars oyo elonga ya papa Kisulokele tolandi bango malamu na banza na ntango tozali koprepare fete elakisi ete toprepare mpe mitema na biso pamba te bango balobelaki yango boye mikolo oyo ekozalaka mpe ya mikolo na bango ya bafete na bango eza nde mikolo tokoki tosengaka po ete kinya eyela biso pamba te na ntango wana nzela ya likolo ezalaka ya kofongama nyonso wana po ete tokoka kobika kolona kobokola totika te ndenge aza kotinda biso pamba te kuna soki kolia eza te mpasi po soki ezali te kolia kolona mpe kobokola soki tosaleli yango te na ntango wana soki toyoki sango ke kuna biloko kolia ezali mpo awa toza nango te tokokende te tokokende te tokokende buna dia kukudidi nango zote tano bandaki koyemba na nkamba nzala soki pondu te nde pasi me pondu tozali kolia yango eza boyo te ata nzala kasi pondu na biso ezali tokokende te kaka na pondu na biso po alobaki yango mpona lelo tozali kozala mpe nsinsani ezali lelo mardi na pokwa yango ezalaka nsinsani mpona botongi nsanza bisati yango tosengaka ntango nyonso biso bagene mardi tokobosanaka te na pokwa esika nyonso tozali tozali na grand devoir oyo na nzanza bisati lelo toza na 8 chambre eza boye papa président ekomi na niveau nini na Kongo tata mwana kitata Molimo Santo merci papa pona musala na biso na ndaku ya nzanza bisali ya 8 chambre papa tozala na niveau Saint-Thierry tozali na kosala collection ya ba matériel pour que tout bakisa sous balime tel que tout balimo na étape ya ba pignon programme de réunion na ndamina biso na le 6 avril tokolala yango papa na le 6 avril la tuka zali passe eza passe par rapport à ndenge na tozali koluka ko collecter ba matériel ezali ya passe pageno ye tosala molende mpona ndako na biso ya 8 chambre wana lelo oyo tata nzambe esi asalisi ndenge toza koloba donc na monde mobimba bazali kolanda biso toyeba te ete toza na nani na niongo ya ndako na biso ya 8 chambre ya nzanza bisali mpona lelo tosilisi boye kombo tata mwana mpe Molimo Santo amen. Imbangismo oye! Bajene oye! Tobongisa maboko totonda. Malende si ya tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana. Tata Molimo Santo.